ekozala voté epai ya député provinciaux pe confirmé na conseil d'état. Gouverneur Grace Bilolo elongo na vice na ye Excellence Prosper Ntela nde na mokolo ya le 19 juillet 2024 mobange na session extraordinaire oyo ebongisamaki mpona investiture ya gouvernement na ye oyo ya 10 ministre. Elekaki malamu mingi na bokoti na ye azwaki maloba mpona kopresente 5 makambo ya minene oyo akosala na mosala makasi ezozela ye durant 5 ans. Bakoyeba ete milulu ya makasi oyo esalaki ete badelegation bauta bipai na bakwe nyonso ya province ya Congo Central mpona baya kotalama ezali koleka lokola structure les amis de Constant Mavidila oyo bautaki na territoire ya Mbanza-Ngungu mpona koasiste na mobange na milulu oyo. Cordon territorial Xavier Sambu atalisi esengo na ye na mai nyonso oyo gouverneur Grace Bilolo azali kosala mpona province ya Congo Central. Mokolo ya monene na kati ya province na biso ya Congo Central ezali installation ya gouvernement provincial oyo ezali na mutu ya Excellence Grace Bilolo comme gouverneur ya Congo Central. Lelo nde aye ko présenter gouvernement na ye na kati ya assemblée provinciale oyo tozali awa na etando ya Matadi. Nde lelo nde ezali mokolo oyo azali ko présenter gouvernement ne pe ko présenter plan d'action na bango oyo bako travailler na yango na mandat na bango oyo bazali na yango. Apesi pe longoni apo ete gouverneur akanisi mingi na mosala ya mwana mboka Excellence Constant Mavidila ndenge azokumba baton ya ministère intérieur sécurité pe affaires coutumières pour la province mobimba ya Congo Central. Vraiment esengo makasi na bandeko nyonso basoutenaka Excellence Constant Mavidila ministre de l'intérieur. Vraiment délégation eyaki kolonga Mbanza-Ngungu toye pona ko ya pe ko accompagner moko ya membre na biso ya les amis de Constant Mavidila oyo azali mwana na biso ya Mbanza-Ngungu nde bomoni ngai tant que cordon territorial ya les amis de Constant Mavidila na ye ko représenter structure na biso les amis de Constant Mavidila bandeko banso bazali kolanda ngai bayeba ete les amis ezali déjà na kati ya Matadi mpona ko soutenir moko ya ba membre na bango oyo abengami na kombo ya Excellence de Constant Mavidila. Kuna likambo etali présentation ya programme ya gouverneur Grace Bilolo esepelisaki mpe ba honorable ebele ndakisa député provincial Kuku Kifuta de Mouton ye mpe asepeli makasi na programme oyo gouverneur Grace Bilolo apresentaki na kati ya session extraordinaire. Ya koloba ezake tomoni programme na eza malamu mingi tolani yango mpe makasi mais problème na biso ezake ndenge tolobaka ntango nyonso koloba ezaka facile kosala muzaka na problème mais topesi chance na biso mpe tokopesi maboko pourvu que ezala réalisé par rapport à programme ndenge apesi. Mais en tout cas vraiment tosepeli makasi mposa na posa 5 ans oyo ezala te ndenge ezalaki la fois passée ezalaki ekatani 4 gouverneurs na mandat moko turo biso baelia turo tolingi biloko wana tozala posa lokola province edémarrer et redémarrer lisusu parce que tout le monde a province okoki ezonga toujours nsima fo tokende liboso eloko tokoeleza te. Moko ya bana mboka les Blancs Congo ye pe a accompagné vision ya gouverneur Grace Bilolo na koyoka programme na ye ebandeli kino na suka. Le tongo ya bakusa pouvoir yake ya tata Njambi. Yake pouvoir ya Njambi na bancetre. Poka yafa na pouvoir ya kimusuni. En tout cas, anzonaka kubimisa ve ba ministre yayi beto kamwaka tala tete directeur du cabinet, directrice ya cabinet. Nani ndimaka mama ina bima directrice. Donc partie ya directrice cabinet nandi place betu monina déjà mamu nyonso ke vana kitoko. Yau bubi yayi beti awa na assemblée mais aba yake na luta kitoko pope na projet de société ya mfumu mutu nyonso me yangadala na yao. Donc beti na kiese ngena mona ba agitation ke vena batu mutu nyonso ke na kiese. Na kolongwa na esika oyo mosala ya assemblée provinciale bandeko bakendaki bipai na bipai tokomaki esika oyo wapi bandeko bavandaki mpona kopema mwa moke okutanaki na bana mboka lisanga ya bandeko ya la force du progrès bango basepeli mpe makasi na kozwa baton ya commandement ya ministre de l'intérieur sécurité pe affaires coutumières mwana mboka Constant Mavidila. Na kombo ya force du progrès depuis Kinshasa biso ba mobilisateur du progrès
toza na esengo makasi ya omona candidat na biso oyo totielaki motema excellence constant la charge ya ministère intérieur biso tokosenga mingi excellence toyebi ke ministère intérieur eza mingi mpona sécurité tokosenga sécurité ya congo central ezala vraiment na lolenge oyo mokonzi ya mboka azosenga boakompagne mokonzi ya mboka ndenge biso toakompagnaki bino bokoma badepute provincial lelo okomi ministre provincial sunga mpe bayike akompagne vision ya mokonzi ya mboka parceke biso bato tovotaki mokonzi ya mboka toza besoin accompagnement ya mokonzi ya mboka ezala na réalisation ya malamu envers peuple ya Congo central. Moko ya IDPS ndeko Rodrigue Makanda ye mpe abeti maboko toza na esengo kotala lolenge vraimen toutaki na ye uta na pré-campagne tokoti na ye na campagne mpe toye azwi vraiment un jeune oyoyo aye po ete atika baapprenti na ye na Congo central vraimen esengo eza ya makasi komona vraiment lelo nyonso eleki kitoko tozalaki wana tosepeli na par rapport ya plan d'action yango wana biso bajeune tozalaki na esengo wana uke toakompagne etake gouverneur na biso mpe aza vraiment jeune makasi. moko ya ligue des jeunes ya IDPS Tshisekedi fédération ya Matadi asepeli mpe na ndenge moko na bango ya IDPS très compétent excellence Constant Mavidila asimbi baton ya ministère ya intérieur sécurité pe affaires coutumières. C'est un choix valable parce que nous le savons, l'excellence Constant Mavidila a une expertise valable par rapport à l'intérieur. Parce que le ministère intérieur, c'est un ministère phare qui mérite des compétents, qui mérite quelqu'un qui a la cartographie même du Congo central. Et c'est important parce qu'aujourd'hui nous voyons la sécurité au Congo central et l'excellence Constant Mavidila est venu pour chercher à améliorer les territoriales. C'est très important et le choix du gouverneur Grace Mouleux était important parce que nous avons besoin d'un technicien pour ce ministère. Donc voilà, nous venons juste de voir les projets du gouverneur qu'il a établi au niveau de l'Assemblée. C'est vraiment un projet constant et nous devons soutenir l'excellence Constant Mavidila pour un futur mandat. Merci beaucoup. Na maïnyonso oyo elekaki asepeli makasi po ete bandeko baakompagnaki ye banda na ntongo na assemblée provinciale kino na pokwa oyo yambo ete bandeko bapanzana apesaki bango longonia mpe alobi ete akozala kaka ndenge bayebela ye très proche ya population litoi mpe koyoka po ete mai nyonso etambola malamu. Na tondi bino botondi nazalaki na posa peut-être ovanda ata moins 2-3 heures du temps mais suite ya programme ya bakonzi na ngai nazali obligé ya kokende parce que bazali kozela biso bakuti korapele nga sika sikoyo. Donc na remercie bino pour la présence à bino comme on a constant ce qui voudrait dire que na kotika la constant ndenge boyebeli ngai ti na kotika la kaka bongo. Merci, très bonne soirée. Yakoyebete session extraordinaire et assemblée provinciale la maison du peuple et kangamaki na mokolo ya samedi 20 juillet 2024 makambo nyonso esilaki gouverneur Grace Bilolo et le mona fils naye Prosper Ntela baza investi.